c'est difficile pour amener ça. Bébé, c'est biloko mi balé. Soki bomo biloko mi balé de wana zu ango, c'est un faux prophète. Ah, ah. Soki bomoni biloko wana mi balé, on a lobi wana libala na bébé na maboko ou bien zemi pena bomoni pena zemi, c'est un faux prophète. Donc, prophète pardon toke malembe. Awa nde esika pena olamusi ngai. Donc, soki olingi koloba na biso boye. Soki lelo tomoni Karine na bali to azui bébé azui zemi. Yo, Naza faux prophète ici na tiki côté. te bandela susu. Naza faux prophète na tiki mbamo pe côté ensemble des choses. Pour na yebi être wana. Il faut d'abord zela prophète pardon bandela biso soki lelo tomoni ka. Donc bandela biso penda phrase yango malamu. donc soki lelo ndeko Karine abali. Soki na se repentir te, na bali azuzemi. C'est que na faux prophète. OK. Donc ça veut dire il n'y a pas un moine à balle. Et c'est ngeli ekunde bembe wana balongola. Balongola ina kata nzoto na. Balongola na nzoto si. Donc OK, merci beaucoup prophète na bala tokomi na suka wana ko senga na Karine to na famille na ye balukela e délivrance ata bisika o bango bazali kuna na Belgique. Na yebi ke ba ondimanga te mais baluka délivrance na Belgique. C'est difficile pour amener ça. Bébé, c'est biloko mi balé. Soki bomoni biloko mi balé de wana zu ango, c'est un faux prophète. Ah, ah. Soki bomoni biloko wana mi balé, on a lobi wana libala na bébé na maboko ou bien zemi pena bomoni pena zemi, c'est un faux prophète. Donc, prophète pardon toke malembe. Awa nde esika pena olamusi ngai. Donc, soki olingi koloba na biso boye. Soki lelo tomoni Karine na bali to azui bébé azui zemi. Yo, Naza faux prophète ici na tiki côté. te bandela susu. Naza faux prophète na tiki mbamo pe côté ensemble des choses. Pour na yebi être wana. Il faut d'abord zela prophète pardon bandela biso soki lelo tomoni ka. Donc bandela biso penda phrase yango malamu. donc soki lelo ndeko Karine abali. Soki na se repentir te, na bali azuzemi. C'est que na faux prophète. OK. Donc ça veut dire il n'y a pas un moine à balle. Et c'est ngeli ekunde bembe wana balongola. Balongola ina kata nzoto na. Balongola na nzoto si. Donc OK, merci beaucoup prophète na bala tokomi na suka wana ko senga na Karine to na famille na ye balukela e délivrance ata bisika o bango bazali kuna na Belgique. na yebi ke ba ondimanga te mais baluka délivrance na Belgique. Ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement o ezali ya 2 chambres salon cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso. Tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini
voiture autotier na disposition na bino batu bozoya na katikati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro Oyo Moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Na poto za kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge ndeko na ngai yeba pe wana ezalina maison de passage à Malonga aux normes étrangères. Cela veut dire ezalina climatiseur ya tongo, ezalina ba mbetu ba éponge ba conditions internationales. Kaka wana restaurant ya kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya Afrique ezali. Ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis A. Ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussures babiloko ezali songolo pakala na katana kosakana te bilamba eza kutu ya koloba te ba veste ya kanda pe ba parfum oyo ya Malonga na kat nango ba vin international ezali na ndenge ya kosakana te wanda ezali dans un appartement simple au ezali ya $15 par jour. Tozali l'appartement simple au ezali na $20 par jour. Maman Bijou soka koloba $20 ou €20, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na €20 par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na €25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo. Oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais déçu. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine. Toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais déçu. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndako ya $15, zwa yango penza na valeur ya $15, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga Mama Bijou, avant osala à compte na Mama Bijou. Benga la pesa au numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais déçu, ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci.